Pour na ba femme au ba ebisaka bango que passer rapport na ba voix tal anal et puis ça bango bassin munene et puis ça bango nzoto et fongolisa bango corps, c'est faux. Ils ont vraiment le kuta, ils allaient voir moko, ils allaient malamuté pour un canal et un rapport. Hein? Peut-être si vous avez besoin de bassin, tant que vous avez une émission et un rapport sexuel, vous avez une position, ou vous passez dans un rapport, si vous avez la position en a trop, et vous faites la cuisse et vous faites le bassin. Merci beaucoup, papa. En tout cas, pour na point wana bana basi belé bakosama na bande ko mibali pour na point wana. En tout cas, ils ont tant d'inconvénients mon côté. Oyo ko là mwana mwasi oyo atikali kosama na mobilité tina âge ya 20 ans 25 ans. Mais inconvénient ekoki koyela mwana mwasi oyo azali kokende na ba mibu lokola ba 30, 35 ans, 45 ans sans que asangana mobali topé azala déjà na kwa libala topé abimisi déjà mwana na mokili. C'est probablement que moi si akoki ko régler deux fois. D'abord ils a problème il y a ba cycle. Il y a ceux qui ont un cycle long, ils ont un cycle court, ils ont un cycle moyen. La stérilité chez les femmes. Bon, bah, perturbation, premièrement, ils ont dit à l'infection. Parce que la femme, au hasard normal, hasard na infection, a koki ko subir ba perturbation. Le même peu pour na mutazali ko ki mazemi. Ce qu'on a un cycle long, 13e jour na yo encerclé yango, soit 3 jours avant 13e jour, 3 jours après 13e jour, 7 jours wana ko passer rapport sexuel non protégé parce que ko ya nazemi. Bote na bandeko nyonso oyo bomesana kolanda émission na biso oyo te disposer la bino na chaîne na bino bomesana kolanda la rabino nyonso oyo memela rabino la rabino culture et la rabino santé et la rabino tout musique folklorique et la rabino art et la rabino effets sociaux et les kaka na mboka na biso la République démocratique du Congo. Lelo tembele bino docteur Sigone et le docteur Sigone tozo décortiquer sujet moko ezali sur l'ovulation. Et le docteur Sigone te reposer la question nyonso bokomela kibiso to lobangona yi expliquer en long à large oyo bokolanda boko comprendre la réalité belé o ba te belé ba comprendre raté docteur Sigone a aider biso a mema biso na éclaircissement a bisa biso ba vérité a décortiquer vraiment to kolanda pe ko sunga bande ko nyonso bozali ka brancher na émission na mino. Docteur Sigone, bonjour. Bonjour Ndeko Christian. Bonne santé de moi kala. Vraiment santé za malamu na kolinga ya nzambe kaka. Bon, docteur Sigone, nena tiko lancé par les téléspectateurs le bela sur l'ovulation. Dans l'ensemble, l'ovulation c'est quoi? Merci beaucoup Ndeko journaliste. L'ovulation il a d'abord la période féconde ya moisi. Donc na kolimbola vraiment bien la lingala. Ovulation eza bangonga oyo topé ba période oyo moisi mi bongisamaka pona kokangama na zemi. Bon, tout le monde a ba période féconde pour la base ça souvent et pertibaka. Au comment na moisi moko na mois zo ko régler deux fois. Ezala kanini ça la fait on. C'est probablement que moisi akoki ko régler deux fois. D'abord, il y a problème il y a ba cycle. Il y a ceux au bazan a ba cycle long, ils ont un cycle court, ils ont un cycle moyen. Cycle long ils ont nini, cycle long ils ont ba oyo bazo banda de premier jour jusqu'à 31 32 jours avant à mon règle na mususu. Ba bazan un cycle normal, bazo banda de premier jour tina 28 jours. Bazali na cycle normal. Cycle moyen, bazali bazo banda de premier jour tina 26 jours. Alors mutu oyo azali d'abord na cycle moyen, a la probabilité ya ko régler deux fois na mois moko. Pourquoi? Parce que 26 jours naé, ce qui to kaboli yango katikati et repesa biso 13 jours. Alors na 13 jours wana oyo auti a bandi période na ovulation, il faut akende lisusu tina 13e jour pour que aya komona période mususu ekoya kolanda. Yango wana esalaka que
moto aza na cycle moyenne akoka ko régler 2 fois. Moto aza na cycle long akoka ko rater pe mois moko oyo amoni période na été aye komona yango na mois oyo et kolanda. Voilà. Oui, merci docteur Sigon. On toujours décortiqué. Bon, et là qu'on y salaka, moi si par mois, à mon aura 2 fois, bah moi mon aura 1 fois. Différence ni à la place, ni les causes dans les alarmes et ça les locaux bon. Vraiment, premièrement, là, on a un calcul d'abord et un cycle mensuel. Na ute koloba awa ke ba o bazana cycle moyenne bazana 26 jours. Maintenant pour na ko yeba date ovulation na ye, on prend d'abord le 26 jours divisé par d. Tous en a 13 jours. Wana eza jour ovulation na ye. Donc tu reculer 3 jours si ma 13e jour, na 3 jours liboso ya 13e jour, ce qui fait 7 jours oyo ya période na ye ya ovulation. Alors mutu oyo a réglé qui par exemple les 6. Hein? Ce qui a compté 13e jour na date oyo ekokwea azongi 3 jours avant, 3 jours après, 7 jours on est à 7 jours d'ovulation. Bon mon que après justement période d'ovulation na ye, okomona ke ba jour oyo ekoya kolanda. Après 13 jours ndeko wana a régler lisusu. Donc, il y a un cycle ndeko aza na cycle moyen a régler le rôle là 2 fois. Aza na cycle normal, 28 jours nae a divisé on peut par d. Oui, peut sabiso 14 jours. Na 14 jours wana ce qui te reculer 3 jours na sima. To 3 jours après date na ovulation et puis si biso 7 jours il y a période d'ovulation na. Maintenant après 14 jours wana boromona que akoya ko régler lisusu 14 jours après date ya ovulation wana. Ce qui fait que na mois moko a régler mbala moko. Maintenant ba o bazan na cycle long akoko za la 31 jours 32 jours divisé par d 16 jours 15 jours. A calculer pe 15e jour nae après règle des dates nae ya ovulation. 3 jours avant yango, 3 jours après yango, le 7 jours wana des ba période nae ovulation au so qui a sali rapport sexuel non protégé a ko zana libaku ya ko kangama mbala moko na zemi. Donc ndeko wana boromona ke so qui tozu le rôle exemple à mois de février. Mois de février est à 28-29 jours. Boromona ke ndeko wana pour régler azwaka 32-31 jours. Ce qui fait que au moment que mois de février, à Koko Zangapé, comme on a réglé, surtout ceux qui a réglé qui voir fin janvier. Au moment que Ndekouana, mois à février, à Koki Koratepe a réglé. Donc, ce qui fait que ceux qui Ndekouana, Azam il y a 32, donc il y a cycle long, Azam a 32-31 jours, au moment que a raté mois moko. Et perturbé pour ea na moi ou eye kolanda. Donc c'est normal pour naie parce que aza mutu ya cycle long. Donc bandeko o bazana bakawana et loko ya liboso sengeli ba sala na nous expérience eza d'abord bayeba aza na cycle long, aza na cycle normal, to aza na cycle courte. Ce qu'aza na cycle courte ou moyenne, aza na 26 jours, donc ce qui fait que 13e journée eza date na ovulation. Aza na probabilité à régler 2 fois dans mois moko, surtout bah mois il y a 31-30 jours. Donc à la probabilité à régler 2 fois. Et ça problème vraiment c'est ça normalité. Pour la bande cycle normal, et ça probable bah régler comme d'habitude une fois le mois. Pour la bande copée à cycle long, ce qui a moni que moi moko boa moni règle taille au monde on a débit à moi et kolanda, c'est normal aussi parce que asa na cycle long. Docteur Sigon, est-ce que l'ovulation ça crée aussi chez les femmes qui n'ont et comme on a problème où il y a stérilité et créer aussi la stérilité chez les femmes? Bon, bah perturbation premièrement ils ont dit à infection parce que la femme au hasard na normal aza na infection té a koki ko subir ba perturbation té. D'abord c'est-à-dire une fois déjà mutu a commis na ba perturbation, il faut s'examiner auprès à ba médecin, à la consulter pour que ba yeba se dit à quoi ou et salut que à ça la 2 mois, 3 mois sans qu'à règle ou encore ba valeur nae et à la perturbation. Ce au bazalaka que azo zala cycle naie ils a respecté té
à des fois dans un cycle long, à des fois dans un cycle court, à des fois dans un cycle normal. Les maintenant batouana bazana probabilité ya causa na ba problème. Alors esengeli na bango comment na liboso vraiment na lombango ba minganga, bongo ba minganga nde ba koyeba anomalie nini o ezo sala que la femme azana na ba problème wana ya ba perturbation. Premièrement na koloba infertilité, c'est pas seulement dit il y a perturbation, il y a cycle mensuel, non. L'infertilité, premièrement, se dit na ba infection. L'infection oyo mutu azali na yango ezala mwasi ezala mobali nde ezomema mutu na infertilité et infertilité wana baswanyaka yango. Baswanyaka yango, il y a des produits oyo ezali spécialisés pour na kosunga bandeko. Donc quand la femme azomona azo kangamate topé mobile azomona ke azana besoin ya kobotisa mwasi mais mwasi azobota te bakoyi na problème wana infertilité et sengeli na bango premièrement koluka komona minganga kosala ba examen à partir ya walande bakoyeba anomalie nini to pathologie nini oyo ezosala que epekisa bango kokanga zemi. Facteur mususu lisusu ekoki komema stérilité to pendengo lobi wana c'est pas vraiment la ménopause, c'est pas vraiment la ménopause. Stérilité pe koki koya manque ya vitamine E o bato ebele pe ba ignoraka. Manquement ya vitamine E, donc carence ya vitamine E ekoki pe komema pe stérilité to pe infertilité. Donc voilà. Pour que mutoye ba se dit à ba infection ou encore la carence, il y a vitamine E et sengeli na e azala consulter pe azala examiner na ba minganga pour que aye ba cause ya infertilité na e. Oui docteur, tozo continuer émission na biso. Bon mutuna mususu zali pona basi oyo bazoluka zemi ezoya te bakosa nini na kawana. Na kanisa que tant on a expliqué qui ba cycle bazalaki vraiment pe prudente ya kolanda ngai nalobaki boye eza même calcul na bandeko oyo bazali kosala mpona koyeba bovulation na bango. Ndeko oyo azali koluka zemi ya liboso sala nano expérience oyo otali moi oyo ozali oreglaki le 40e otali yango par exemple oreglaki le premier oreglaki le premier wana otali mois ya février ekoya kolanda janvier au régler les 40e. Par exemple, au régler dans le mois de février, au régler le 30. Pardon, le 1er ou bien le 2. Au tali banda au régler qui dans le mois de janvier, si dans le mois de février, et karwana, et mikolo boni. Et que ça la banda règle à moi ou eleki, na règle à moi ou ekolanda, ou tala ba mikolo wana. Ce qui ba mikolo wana et PCO moins de 21 jours ou encore 23 jours. Wana ozali na cycle haut ozobenga cycle moyenne. Ce qui banda moi au régla qui ti moi ou ekoya kolanda au régla qui et PCO 28 jours. Kita wana ozali na cycle haut ozobenga cycle normal. Ce qui est PCO 30, 31, 32 jours. Il y a intervalle, il y a banda règle à moi ou elekina ya moi ou ozali, ou komona ke ozali na cycle long. Maintenant yo mutozali na cycle courte, ou koye bandenge ni période ni okoko lukaze mi pe ozwa yango, ou kozwa cycle courte na yo ana 21 ou 23 jours divisé par D et pe sibiso 13 jours. Encercler 13e jour na yo après règle et koya ki le 40e. Encercler 13e jour wana. Na 13e jour wana encercler. Zonga 3 jours si ya 13e jour. Zwape 3 jours après 13e jour. 7 jours wana nde ezage ba jour oyo oza la période na yo ya ovulation. Na 7 jours wana soki omeki rapport sexuel surtout na 13e jour en tout cas ekoraté te. Ekoraté te okokanga zemi. Deuxième probabilité ezali pour na bandeko ya cycle normal 28 jours na yo wana donc banda mois au reglaki ti mois au elandi osalaki combien de jours ce qui pesi yo 28 jours soit 28 jours divisé par D donc c'est-à-dire ozana ba
cycle normal divisé par 2 et puis si 14 jours na 14 jours na yo wana encerclé 14e jour na yo date o ekweyaki zonga na sima ya 14e jour et puis si yo 3 jours avant yango ozwi 3 jours wana likolo ya 14e jour pe ozwi 3 jours et puis si biso 7 jours 7 jours wana nyonso soko passer ba rapport sexuel okokanga zemi na yo na pete nyonso surtout 14e jour wana okozala na probabilité ya kokanga zemi sans difficulté soki omoni que moi elandi na moi eye kolanda ozwi bongo 31 jours, 32 jours, 30 jours, ozali bongo na cycle long. Cycle long wana soko divisé yango par 2 et kopesa yo 16 jours. Na 16 jours wana ozwi 3 jours avant 16e jour. Ozwi pe 3 jours après 16e jour. Et pe si biso lokola 7 jours. 7 jours wana soko passer rapport sexuel, okozala na probabilité ya kokanga pe zemi sans problème. De même pe pona mutu azali kokima zemi. Soko ozali na cycle long 13e jour na yo encerclé yango soit 3 jours avant 13e jour 3 jours après 13e jour 7 jours wana ko passer rapport sexuel non protégé te parce que okokweya na zemi ya cycle normal il y a 28 jours 14e jour na yo on encerclé yango 3 jours avant 14e jour puis 3 jours après 14e jour 7 jours wana okoko passer rapport sexuel te soit okoko passer rapport sexuel na yo protégé pour que okangazemi te de même pour na bandeko ya cycle long 16e jour na yo ya règle encerclé yango ozongi 3 jours après 3 jours avant ozui 7 jours wana okoki ko passer rapport sexuel te po okokanga zemi. Hormis yango nzoto ya mutu ezali na ba caprice nango ebele et puis etambolaka ndenge moko te okoki kokutana pe na ba corps oyo osali pe calcul na malamu otombe na erreur te mokoki kokoya pe na problème yango toutefois tosengaka na bandeko tango silisi rapport sexuel ba méthode ezali ebele ya ko utiliser soki parce que tokoki kolobaka kate ke ndeko nyonso to abongamaka pona rapport sexuel ezala ndeko mususu par excitation akoki ko passer rapport na endroit oyo asepelaki te a passer rapport puis na ngonga oyo asepelaki te a passer rapport une fois eloko ya ndenge wana ekomi probabilité ezali ebele. Il y a des produits pharmaceutiques on a kokosalela bango publicité te soki bazali na besoin nanga ba firme wana ba lukangai comme ça na ko banda kotanga ba kombo ya ba produit na bango pour que bandeko baye ba koluka yango mais soki obengi ngai en privé na komela yo kisi oyo kosunga yo mobali to pe yo mwasi pendant rapport sexuel mataka na yo mobali eza en efficacité te na nzoto ya mwasi to payer pe mwasi aza na efficacité te ya ko produire mai oyo tikeli na nzoto oluki ngai na kopesa yo ba produit wana mais awa na kokosela bango ba publicité te en dehors ya ba produit wana tozali lisusu na méthode ya bain intime wana fait ça la na lombango pas avec des produits pharmaceutiques mais uniquement na mai kaka o tomelaka d'abord une fois rapport sexuel et salami eke mobali atikeli yo mai wana na kati okoki kozwa directement mai osokoli bien mais mai wana fo ezala na sel muke na kati mwa mungwa muke na kati osokoli na yango vraiment kati na malamu ozwi 3 kopo ya mai ba kopo ya mikiete ya pas verre je dis bien ba kopo na biso ya plastique o ya mwa minene wana soko meli pe 3 kopo ya mai osali lavage wana oko mona ke okobimisa mataka nyonso soki mai wana ochaki yango mwa mungwa okobimisa mataka nyonso oyo ndeko oyo mobali bosanganaki na ye atikelaki yo yango voilà ndenge oyo ndeko akoki kosungama mpona kozwa zemi to koboya zemi. Mais docteur, mutuna monsieur ezali boye bandeko bazolanda bakomelaki biso balobi ke non quel que soit osali calcul na yo ndenge nini c'est vraiment difficile que nous avons matière en nzambe donc moi ça tombaka na kaka enceinte. C'est difficile ba formule bozo pesa na kino une femme a pratiqué pesa l'exact pour bakanga maka analyse ne rosa na mutuna wana ezali vraiment très rare parce que na ba domaine nyonso particularité ezalaka mais c'est très rare muto azo respecter ba cycle na ye muto azo respecter ba période ovulatoire na ye akwa kokweya vraiment na libaku wana eza vraiment ba kamoko très rare ya kokutana nango
mais bandeko bazali kokutana na biloko wana esengeli na bango koluka minganga. Donc tozali wana pona bino soki obengi tokozala na probabilité ya koorienter yo to pe ya kosunga yo pour que oyeba nini okoki kosala, parce que nauti koloba awa nakoki vraiment te kosala publicité ya ba produit mususu. Eza na ba produit oyo une fois otie yango ba anticorps eza ndenge moko te. Mususu akoko ya beteli lisolo ngai après rapport sexuel na sala kaka boy na utiliser kaka produit boy yo pe obandi ko sala yango. Donc d'abord il faut koyeba d'abord ko respecter ko sala calcul na yo ya ba période na yo. Soko zali ko sala calcul na yo malamu okoko ya na problème te. Deuxième probabilité zali une fois moni ko zali ko douter na calcul na yo ba produit pharmaceutique ezali o soki obengi docteur Sigone na kozala na capacité ya ko orienter yo to pe ya ko prescrire ba produit oyo ekoki ko sunga yo pour que o s'en sortir na situation wana. Voilà. Voilà, docteur Sigone, toujours continuer mission, chers téléspectateurs, Bozolanda Bisso à travers le monde. Le docteur Sigone Sirié, il y a centre de santé La Paix, où ils allaient dans le quartier Livoulou, précisément dans Arrêt Monaouta, avenue Koulou, numéro 8. Toujours continuer toujours le docteur Sigone. Docteur Sigone, Moutula Moussou Zali, inconvénient ni les alara pour Nandeko, moi si au comité na âge de 25 ans, à Koutani dans nos modalités. Merci beaucoup, papa. En tout cas, pour na point wana bana base belé bakosama na bandeko mibali pour na point wana. En tout cas, eza tant inconvénient mon côté. Oyo koyela mwana mwasi oyo atikali kosanga na mobilité tina âge ya 20 ans 25 ans. Mais inconvénient ekoki koyela mwana mwasi oyo azali kokende na ba mibu lokola ba 30, 35 ans, 45 ans sans que asangana mobali topé azala déjà na ndako libala topé abimisi déjà mwana na mokili. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que monde naie ezo produire té ezo travailler té et ko mema mena ba maki oyo lelo et botaka oyo tozali ko benga ba myome oyo ezali ko mema ba difficulté ya ko concevoir oyo ezali ko mema pe ba pathologie est belée et pas à bas si vous allez causer infertilité. Donc pour dire qu'une femme a coquisi 20 ans 25 ans sans que à sangana mobali a cause un inconvénient, c'est faux. Mais femme azali kokende déjà pour les 25 ans sans que abota et bandi déjà koko mama b parce que a koki ko développer facteur oyo ekoki komemaye na ba problème lokola ya ba myome oyo ekoki komemaye na ba difficulté ya ko concevoir oyo ekoki komemaye na ba problème ya infertilité. Bongo ba oyo baloba ke non mona effet moi si ko kozala non kutana mobilité. Il faut ça la ba physique makasi ba même que tout a pondé ça appelle ligne de facteur OPB bisara moi c'est que moi si. Oui. Ba misala nyonso oyo ezali ya basité. D'abord, baby saka moi si parce que hormone ou ezali pas mobali na ou ezali pas moi si ezan nenge mokote. Alors moi si asengeli na misala ya mibali vraiment te. Oui, on parle aujourd'hui de la parité d'une manière ya ba bureau, hein, ba capacité à raisonnement, ba façon ya kosalela. Mais ba misala ou eza purement penza pona mibali ezali interdite pour la bana basi. Pourquoi? Parce que non seulement ba hormone naie mais même physiquement moi si ako beba parce que nyonso ya nzoto naie et ko développer lokola mobali par rapport ya ba travaux o azali ko sala. Surtout pour na moi si ona nous abandi ko bota te moi si on a boti te misala vraiment ya makasi ezali na ba risque belé pour naie. Sikoyo ba oyo baza déjà na kawana solution nini eko sala po balongo na citation wana. En tout cas esengeli na bango d'abord ko se faire consulter si ma ko le kai pa ya médecin ya otala nini ezo senga pona ndeko wana mais hormone ezali na ba produit na yango tozali ko insister na bandeko o bazali ko lande mission o bazali na ba produit na bango ezali qualifié ezali expérimenté na ba médecin o baza qualifié bazanga vraiment te ko luka biso po to meka ko sunga bandeko na be mission ya boye ko pesaka ba kombo ya ba produit na bango.
En tout cas, ba produit ezali, ba vitamine ou ezali kosunga bandeko pour que ba développer qui bon moi si na bango pe ba pareil nyonso ko sala que moi si akoka ko produire topé ko lutter contre ba problème ya ba infertilité, ya stérilité ezali. Donc ndeko soki amoni minganga topé abengi biso centre de la paix pour na ko consulter tokoya et puis tokoye bisaye nini na nini asengeli na yango parce que tozali vraiment ba spécialiste ya makambo etali infertilité masculine to féminine pour na bandeko basi. Donc voilà, so kozala na probabilité wana ya kosunga ye azwa ba produit oyo ko lamusa ba hormone na ye oyo ko chauffer matrice na ye pour que a concevoir. Mais déjà dans le centre de santé la paix boyamba déjà bakawana oyo buzwa et comme la bidomba na la paix bande ko na bazo solution na ba problème o beya nango na baka o tozo lebelela a to tamboli na ba commune belé so to kei na Kinkole précisément na quartier Baumbu arrêt sous les Bengo RTGA ou encore arrêt Chisumpa. Botuni na veni de l'école centre de santé la prospérité bokomona ke na quartier wana nyon surtout docteur Sigone aza répété pe bana ebele o bapesa bakombo na ngai grâce ya musala na ngai wana. En tout cas to eda bandeko ebele na ba problème ya infertilité et puis lelo basimba bana pe mwana moko pété basimba bana ebele. Puis chez nous tozali pe na probabilité même au botaka mapasa te tous avoir même na ba produit oyo ezopesa ba grossesse multiple. Donc zemi ebele bana mibale misato 4 tozali na probabilité na ngamo na zolo bana bino na boti mapasa déjà 2 fois. Donc tozali na probabilité wana ya kokomelo ba produit oyo ekoko pesa pe ba grossesse multiple. Oui, vous en avez produit opesa ba grossesse multiple. Donc Moutorose elle peut être na posa neti ya mapasa bat bozolanda biso vous en a posa neti bona bana mibale misa lingara vraiment ba mapasa. Donc so bien un centre de santé la paix ba monio ba solution na iloko tocholoba. En tout cas ba rezo solution sans problème. Tous en ba produit vraiment où ezali approuvé na ba médecin ou bazali qualifié. Une fois au PCE en vraiment vous en la probabilité ya ko concevoir bana mibale misatu. Ça dépend de l'ensemble européen, c'est là mais la lisungi a ba produit. Docteur, nous sommes presque à la fin de l'émission Nabiso. Message nini oyo to mutuna nini na tunyote oyo koloba pour nous sunga bat bazolanda biso à travers le monde. Merci beaucoup. Toujours dans le cadre de la sexologie, malgré les lois qui pensaient en haut, to bande kolobela beaucoup plus bovulation. Na lingi ko sunga pe lisusu na bande ko parce que interpeller ngai par rapport à question tuninga pona basi o bakokisi 20 ans 25 ans no ba bimina mobilité ben inconvénient et puis singa likanisi ya ko répondre pe na quelques questions o bat ba se posaka na yango. Il y a des jeunes garçons o bat ba ebisa que soko la muki na pongi okuti ba supermel na sous-vêtements na yo aux ali bongo na ba femme de nuit o bayaka na butu pour ko passer na bango rapport, c'est faux. Nalingaki kofongola yango pona koyebisa bango c'est faux. Eza phénomène moko normal. Eza phénomène normal pona mwana mobali nyonso pendant la nuit to évacuaka une quantité à spermatozoïdes oyo ebimaka biso pendant la nuit oyo po yebité. Et puis on a la sale expérience wana to komona ke na tongo ceux qui ont changé sous-vêtements pour avoir l'habitude de changer sous-vêtements na tongo on constater que moi col na sous-vêtements na yo to na mipisi ya peni na yo okomona ke ezali vraiment liquide oyo to sécréta kango ou encore éjaculation ou to salaka yango pendant la nuit. Pour na bato bazali na problème ya éjaculation précoce. Éjaculation précoce oui. Ou ezali à maladie ezali ou ezali dû à infection ezali ou ezali dû à pathologie moko quelconque ezali mais généralement éjaculation précoce ezali likambo ya cerveau ezali likambo ya psychologie ya mutu. Ezali façon oyo ezali ko régler ba sentiment na yo pendant rapport sexuel au romona que ceux qui osali parce que nayamba une fois ndeko Christian nayamba patient moko aya na problème ya éjaculation précoce na ju paracétamol na fongoli yango na plaquette nango
na pesi na yabisi au monde ngo paracétamol o mela yango décomprimé na tongo décomprimé na pokwa pendant 5 jours ce que yo zongela nga toko tala résultat ndenge okoya opesa ngai ndeko wana après 3 jours seulement aleki na centre nga bi docteur en tout cas félicitations na sali musala moko donc terrible na ye kovandisa ye na yebisi ye na lobi osali musala parce que na makanisi na yo deja okotisaki ke bapesi ngai kisi oyo ekoki kosunga ngai na maladi wana mais contrairement napesaki yo kisi oyo ezalaki kosunga yo na maladi oyo oyelaki te mais ezalaki juste pour okoya na yebisa yo ke eza problème ya capacité na yo ya kobongisa esaleli na yo. Donc pendant les rapports, il faut qu'on maîtriser et qu'on gérer. Ce qu'on maîtriser na qu'on gérer, au moment que aux en a problème d'éjaculation précoce parce que yo mo ko gérer en haut on attend que tu na émission où il faut expliquer bien le rapport comment ça se passe, ne to expliquer bien comment on banda ko gérer en haut pour que on lutter contre au etali makambo ya éjaculation précoce. Pour na ba femme au ba ebisaka bango que passer rapport na ba voix tal anal et puis ça bango bassin munene et puis ça bango nzoto et fongolisa bango corps c'est faux. Ils ont vraiment le kuta, ils allaient voir moko ils allaient malamu te pour na canal ya rapport hein peut-être sur aux a besoin ya koluka bassin tant que tu sous une émission un rapport sexuel tu relaxer bino ba position oyo soko passer dans un rapport soko ça la ba position en a trop et ko fongola yo ba cuisse pe et ko fongola yo bassin o ko kana mama Naomi Amisi Feza oyo a fongwa bassin pour papa Sigone ayebaki ndenge nini akoki kobongisa ye bassin tokomi na suka toembela bino oyo bino docteur Sigone Sérieux oyo azali responsable du centre de santé La Paix boki ba adresse ba contact nyonso apesi oyo ezali acte 1 deuxième partie ezali troisième série ezali to continuer na ye ba question nyonso bokomela biso na ba numéro na biso sur WhatsApp bokoma bokolanda émission pe na bato baza à travers le monde libana mboka bokolanda ngo na VIP Presse Congo TV online bokolanda émission oyo avec docteur Sigone. Merci na bato nyonso bolanda ki émission, merci na équipe technique Jonathan Wendo, merci na œil de Dieu prophète Melek mon fils aîné mbote na bato nyonso